Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Ah bombe, bombe, nzambe, nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai nabasi. Au fond, il va le tailler dans 4. Au fond, il va le tailler dans 4. L'autre la quantité. On l'a là. Bombe, on est tombé, on est bombé. Bombe, on est bombé. On est bombé, on est dans la gare. Il y a on est là catalyseur. Oh, moi j'avais dit que on va venir quantité de l'eau Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le lobi sonyo zona bila boutique, Tokota Nebisoto Lata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola
chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.